Mini yena mwana beno congolais. Boa tarde a todos. Hana le monga be formation de moci dia bien. Peço a todos meus irmãos angolanos avec Digital Momo. Bomoko ya mboka. Formação. Donc ne bougez pas quoi. www. Bomoko ya mboka. Moko ideal nadia tunga hat. Para que possam acompanhar esta informação de Bomoko ya mboka. Oh Amérique. Oh Afrique. Oh Asie. Oh Océanie avec Digital Momo. Papopi, motoki bala lobi, botala ka Bomoko ya mboka merci. Bienvenue à tous les internautes de www.bomokoyamboka.com. Aujourd'hui nous sommes là complets avec notre équipe accompagnée des faux papiers faux Junior Kapaya, Flamedi Pova et Lelo. Nous sommes là sur Mbolé numéro 13 bis na espace Sadiko D chez Floris Sadiko pour un nouveau numéro na biso ya ya bémission bomesala kolanda auto mesala ko la kisabino balandi na biso ya Bomoko ya mboka comme tout le baka Bomoko ya mboka toujours likolo. Aujourd'hui nous sommes là accompagnés avec une dame qui va nous parler un peu des enfants orphelins, de femmes veuves dans Aïvra kana milieu wana ya ba veuve orphelins ayaki koluka biso bande ko na bino ya Bomoko ya mboka pona kosola na biso pe biso kosola na bino si sur prise en charge il y a veuve na orphelin. Sans plus tarder, elle est là, elle va se présenter seule na micro na biso ya Bomoko ya mboka. Donc Junior Kapaya déjà taille sa micro na pas ya maman à se présenter yimoko. Bonjour maman. Oui, bonjour. Oui maman, ko pesa biso kombo na yo tieki osala ranini. OK, merci pour la question. Je m'appelle Madame Laure Kitano Mbembi. Je suis veuve. Je travaille au ministère du genre et famille. Nazali chef de service. La direction AVIFEM, ça veut dire Agence de violence faite à la femme, jeune et petite fille. Nazali P activiste, c'est depuis 2003 que Naza activiste communautaire. Merci beaucoup maman Laure. Pour na kokende noki tonto yeba eloko nini memi awa na Bomoko ya mboka oyeko ya biso makambo ya activiste to ko biso makambo ya ba veuve na orphelin donc eloko nini vraiment ememi awa. Oui, na ko lobela bino makambo ya ba activiste makambo ba orphelin tout précisément comme ba orphelin na ba veuve parce que ngai moko pe na za veuve c'est depuis 2005 que na za veuve mais avant 2005 ezalaki na mko mususu exact témoignage moko mulai mais na ko yebisa bino ka moi poussé pour yeba eloko nini tinda kinga ipona sala eloko yo eza pona sentiment na ngote. Donc le Seigneur me préparait d'abord pour ça. Devant na mobali nanga na yo qui appelle mon qu'est-ce que yo ko sunga orphelin na ba veuve y compris il y a VIH na surtout qui na moni mututé na côté nanga. Deuxième appel, troisième na yesi mobali nanga na lobi non Vicky na osala ONG. Bon il y a monaki en loko la vente albi nanga toi aussi femme des projets et nazu ba basi mususu quelque part nazaki na yolo pour na vendre déjà na yolo il y a longtemps. Naza mona yolo te menayaki dina mona salongo l'air na balaki mobile nanga sepelaki to ya kovanda na yolo donc toza na yolo il y a longtemps il y a za mona kitambo. Après na sali statut na bengi basi mususu to sali na sali statut na bandi ko évoluer ko kende na MSF Belgique na Kalem na en face juste à RTNC là où il y a des personnes vivant avec les VIH nazo talabana nazo mema biloko na ndako nazo kendo tika nazo kende la sorte ya kusunga bango mais ya mingi te nazo so mbongo na ndako ya mobali nanga nazo somba mwa biloko mike na keko tika la bango. Et après na 2004 mwana nanga ya mwasi ya ene ayeko kufwa baswa qui est mino donc bazong c'est là qui est bazong ça qui est maquillé là qui malamu te na kotanga hôpital te je m'excuse ayeko comme on a VIH 18 ans ayeko kufa l'air basali test balobi kaza na VIH mobali nanga lobi je ne saurais pas vivre sans ma fille moi na kufi le 25 décembre 2004 tokundi les 30. Elle avait quel âge? Elle avait 18 ans. 18 ans. Elle était au lycée technique à Limité. Le 25 décembre, elle est morte à 18h. Le 30, on a enterré ma fille. Et puis le 31, juste mobile n'a pas payé. Il a fait une crise, directement il est parti. Et puis je vis que le Seigneur me préparait pour ça, que mes enfants aussi, à la orphelin, moi je serais veuve.
après epesi nga courage parce que babotola inga biloko nyonso na ndako na belle famille na ngai. Je me suis restée avec mes enfants. Eza histoire moko batayolo mingi bayebi yango na tikala kinga moko na bana nanga. Je vis que le Seigneur me préparait pour ça pour na sala musala wana. Malgré je suis fonctionnaire. Voyez situation il y a pas fonctionnaire. Il y a RDC surtout. J'ai commencé à évoluer na musala wana zo kende côté ka ko fournir biloko na ledia ba ma pondu ba tomate ba matungulu na koma ki fournisseur parce que nazaki libanda après 2 mois na moni moi muki ekoki na zu moi ndako na nga chambre salon na bana na zu pe bana mususu ya orphelin na memi bango epai na nga na Baboro numéro 15 na Yolo Sud na Baboro commune Kalamu toujours na bandi ko vanda na bango les 5 orphelins là na oyanga imoko. Si après nazo continuer na bango na komi na ke église na église catholique na ke na centre Lindonge na ke kutana na monsieur l'abbé Van Mpok wana na komi na 20 orphelins na 2005 orphelins ozo prendre en charge nga moko sans soutien nga pe naza vulnérable naza veuve naza vulnérable 20 orphelins wana na ke pa monsieur l'abbé Van Mpok il a accepté quand même de la prise en charge de ces orphelins-là. Depuis 2005, là, mais c'est l'abbé Van Mpok Banda qui s'occupait de bana wana bazo fouté la bango minerva. Bazaki na pour ba âge ni bana. Bazaki non ba kola kité bazaki bana mikie ba mususu bazati lelo na baboro. Bana mususu je crois misatu bazana baboro ba pusani pe. Mususu lelo azana université parce que tozwa ki bourse ya université mais bazo ikamwana moko donc aussi sambula oyo. Na mikolezo ya bokozwa bilili na ye bakotindela bino to bandi pe ko na bandi ko s'occuper na bana vie appui ya monsieur l'abbé Van Mpok na 20 wana après na ye ko so ba demande belé d'abord organisation na biso ASPVV association PVV oui. ASPVV ça veut dire Association Solidarité pour les personnes vivant le veuvage. Oui. Quand vous voyez des veuves, directement il y a des orphelins. On ne peut pas parler des orphelins sans parler des orphelins. Idem aussi pour les veuves sans parler des orphelins. Donc les deux marchent ensemble. Donc tous en accouchement. Tous en a domaine d'intervention, tous en agriculture, éducation, la santé. Agriculture, qu'est-ce que je vais dire de l'agriculture? Les agricultures, donc tout ça là ka moi bilanga, beaucoup monde on peut na bilili ezali, tout ça là kana sekomaf, dans Jules brasserie, tout ça là ka pe na plateau ba teke, pour vous que pour ba veuve, ba vraiment eloko ya kolia. Ouais, c'est pour ba ça là ba bilanga, oui. Toza kaka bango moko ka bave parce que ceux qui t'ont engagé ba toza na moyen te ba ko vivre ba ko to futa bango nini tozo vivre na ma cotisation. Moi je suis fonctionnaire malgré j'ai contribué au moins 60%, mais 60% fonctionnaire, imaginez elles ont combien pour contribuer 60%. Donc ça quand moukier pour na bave voir na orphelin. Nzambe pe o ya biso ya maman Marie a pe tango nyonso ko bondela kaka de nzambe pe a des fois salaka ezala pe il y a des fois na bata bonne volonté akoko sepela na yeke ngana ndimi ah maman alors nazo zo charge ya bana mi balé afuteli bango minerval. Mais na bana wana to bandaki na 20. Les lots ont commis au moins à 145 OEV. OEV, ça veut dire orphelin enfant vulnérable. Orphelin enfant vulnérable. Okay. OEV. To kataka na mukuse OEV. Ba OEV wana tozana bango ezali na ba orphelin oyo ba boti ba kufaki na VIH batiki. Ah bon, donc parmi les orphelins au bozana bango ba orphelin pe ba parents ba kufa na VIH bazana bino elongo. Oui, bazana biso elongo parce que majorité eza bana o pe ba vivre na bazana VIH. Comment vous savez bozora bana ngondenge ni mama na yeba mpebo parce que na Kinshasa na RDC besoin plein des orphelins de veuves maintenant ba veuve ba sorte ba veuve ngoto comment catégorie nini ya ba veuve au bino bozwa plutôt en charge to ba orphelin. OK, biso catégorie na biso en tout cas toza na catégorie pensate mais to sala kandenge nini ceux qui veuve azali akufeli mobali parce que il y a des fois mibali o ba vivre na VIH vu l'expérience que je suis dans la lutte c'est depuis 2000 même 2003 que je me suis impliqué dans la lutte jusqu'à aujourd'hui. Tout ça la canine, tout ça la dépistage. Pourquoi dépistage? À cause de la mobile, il y a qui n'a
VIH on met la kisi a bomba état na sérologique. Vous connaissez ba mibal na biso ba congolais ndenge bazalaka. Mais l'air to kende to conseiller to sale counseling to convaincre ceux qui andimi to zape na équipe ya dépistage ba sale dépistage. Ceux qui azana VIH to tinde mbala moko na centre ya prise en charge. Après to d'office azana biso. Ce qui peut abîmer séronégative, tozaka kanaye tokoboya yete, azalika muninga na biso verve, toko s'occuper na ye, toko l'accès to sala ndenge nini, il y a des fois activité génératrice de revenus parce que en 2008 nazwa ki moi a plus moké ya forme ya Banque mondiale, to pesa $4,000, to pesa ki 20 maman ba AGR, ça veut dire activité génératrice de revenus pour que le veuve là se prenne en charge pour que l'autonomisation y a ba femme mais ça qui n'est insuffisant parce que baza est délai. Et puis orphelin peut tozoaka et ça na catégorie tozozo orphelin nyonso mais les plus vulnérables y compris orphelin qui vit avec le VIH parce que maman à cause de la kufaki basala qui est voilà akufi mwana tikali to continuer pe toza fina babilili mususu ya bana ngo to la sabino tout au long émission obo mwana ba élément oyo ndenge ni maman lor a vivara na ba femme mwana na ba veuve wana mais toutefois tozaka on a besoin de soutien na bino donc AS PVV baza plus na soutien na bino balandi na biso ba partenaire pour na ko soutenir femme veuve oyo azape na souci ya bandeko na ye ba femme veuve mususu nde yango moni raison na biso plus toza awa eza pour na bon parce que ba moyen oyo aza nango scientifique pas eza mukie nde bino ba oyo bo sungara batu ba partenaire oyo bo moni que non okoko na investir bon na ngesika parce que même la Bible nous dit que c'est Dieu qui est le mari de veuve, le père des orphelins. Donc mutu oyo a pesi veuve to a pesi orphelin a boa ki na mabanga te a boa ki na mabila malamu nde tozo maman alors oui okoki continuer. OK. Après tozo continue na orphelin wana. Orphelin ya VIH na orphelin oyo PIA ça veut dire personne affectée donc maman kufa ki na VIH mais yé azaki protégé azana VIH. Qu'est-ce qui se pose avec ces orphelins là du VIH et non du VIH? Il y a un grand problème parce que moi-même je suis dans le bain. Ngai moko naza na kati ya litwana nazomona ba réalité et naza pe aussi veuve, naza pe na orphelin. Mais orphelin na ngai peut-être ba ko kozwa moins rien pour étudier, mais c'est pas tous les orphelins, pas si eleki makasi. Maintenant ekosenga parce que bino mingi na mikili ya poto bomona ke bo investir mingi koto mais bozo ba résultat té. Peut-être ezalaka na sentiment mais nous-mêmes nous sommes des personnes ressources yango tozo salam sala oyo. Ba orphelin wana bazo zanga soutien baza peut-être na ba famille bon mais to comment na ke moyen batika ndenge wana ezate biso moko il faut to encadrer bango parce que discrimination pe eza makasi discrimination eza makasi même na kati ya ba famille oyo ba parents batiki même na centre ya traitement to salaki na salaki betide na équipe na technique na monique non il faut to placer bango na ba famille d'accueil. C'est depuis 2006 que les enfants sont dans des familles d'accueil nos orphelins. Donc boza na siège mon côté oyo bo rassemblera orphelins ni on sur le siège ya ASPVV zato exact. OK, siège zali ezaki na siège tozaki toza nango awa na Kampinzi. To bana M4 et pas ya Kampinzi na Yolo le sud place ya docteur Benda abandaki ko zwa bureau wana siège ezalaki wana mais un autre place ya orphelin bana wana bazaki placé na ba famille d'accueil donc tozwa ba place to place qui bango toza ba mususu to tinda bango les orphelins qui ne vivent pas avec le VIH qui sont les orphelins total de père et de mère wana to tinda bango na SOS village na côté ya Mpasa bazakuna mais bazaka toujours ceux qui batangi si les vacances baye baza toujours na ba famille biso toujours s'occuper na bango to comment na ke bana nde baza na ba famille d'accueil il y a des problèmes qui se posent. Il y a des fois la surveillance pesée ça malamuté to kozwa baka ya ba viol de viol bazo violer bango tant on va violer moi na mbala moko avec l'atteinte du VIH et il y a un mineur toza pe na ba moyens ya lembo landa procès comme na suka si le médecin en question il a des moyens il a corrompu nous on n'a pas les moyens pour suivre encore le médecin en question to katina biso procès to vandi donc mon accueil photo soit orphelin plutôt donc baza na siège na bango ya bango moko
pour éviter ba viol ou ezosalama chaque jour en RDC on a bafa orphelin bafa orphelin banani ba olobela bango nde mama la roti koloba awa bakoki ko banda procès mais soki binomo boyebi kande le kana RDC donc yango as PVV bazana besoin ya soutien na bino et ceux qui peine lundi procès mingi moi-même aussi je suis poursuivi donc na monique est comme danger pour nangai alors on laisse tomber makambo ya procès mais to monique photos sur la bango maison moko ba vanda maison saison ça fait maintenant 3 mois ndako ezwami na kinkole ndako pe ya munene mais naza bloqué naza na makoki te poke nazwa isika wana mais quand même bailleur azozela kaso to moni ne fisc n'est rien muke abi par mois je crois que $300 tokoki kopesa ye par mois futaka 300 mais akitisaki apesaki 300 c'est à peine même ça fait maintenant une semaine il vient encore de m'appeler qu'il y a au moins même 250 tokoki kopesa ye par mois pour que tozwa place wana mais nazo bunda na kaka asengi garantie monte quelqu'un tol bibo ndok futaka chaque mois aloba ki garantie boko pesa nga ya 3 mois garantie asengi mingi te abi boko pesa nga garantie ya 3 mois bavanda na bango moni soki bana baza esika moko et kozala malamu mingi pona biso rassurer pour bana wana baza na sécurité pe so baza esika moko bazala oui éparpillé na ba famille d'accueil oui na ba famille d'accueil beza vraiment na sécurité mingi te parce que les tout tombe sur moi akoya maman leur boye maman leur tosangi boye tozo sala na oyo na muke na za nango batu pe ya bonne volonté ba sala même na scolarisation ya bana wana net année oyo bazalaki au moins bakomi combien au besoin qu'en charge baza après bakomi 145 OEV c'est beaucoup hein maintenant 65 bazalaki scolarisé cette année du dommage na 65 scolarisé école primaire na humanité au moins 20 seulement c'est 40 maintenant na école primaire 40 humanité 20 ça fait 60 aux qui scolarisés année oyo les restes wana ba juste scolarisation T mais ba msuto koti ba on a école ba bulletin pesa bloqué il faut payer pour que vous retirez les bulletins donc et ça problème encore qui m'en occupe beaucoup pour étant que aussi veuve bana wana net batangi classe ba futi bango nyonso minerval télé batikale boyoka batu bazana baza ba shege bana mususu baza ba kuluna c'est à cause de ça et bana mi baza ba shege tu remarquer baza bana ba veuve ya orphelin papa bali mwasi na ye alingi suko sorti bana wana mninga na tikate ngam na bomai mama na bino et surtout ceux qui mona wana za na VIH là je vous dis que aza rejeté total et baka wana toza na ngokutu ebele donc ba maratre basoko ka ko supporter ba enfant orphelin te ezo sala biso pasi mingi yango zo mona na senga kina ya koluka bomoko bamboka nayoka kango mingi na ndenge bali basala kango na senga ki kena ya kosola na bango donc je me suis décidé que lelo avant Nabima na ya na vraiment 6 heures donc alors avant que musala auti mess mbala moko aye koluka biso pona ko lobela as PVV oeza ezo s'occuper na ba femme veuve ba veuve vulnérable na ba orphelin oyo baza vraiment na soutien te moko quelque part donc yango moni toza wana pona ko senga bino balandi na biso kaka lisungi ko sunga mwasi oyo pas a veuve mais asa quand même na souci ya ko sunga pe ba femme loko na ba veuve mususu nde tozo isabino toujours que toza awa na espace Sadiko 2 na Mbole na Yolo Sud na Kalamu na commune na Kalamu bino bandeko na biso boli ko passer ba bon séjour na bio na kin bon espace Sadiko boza la deux cités donc bon mon na kana bilil na biso ba chambre ndeza c'est vraiment très propre eza VIP eza donc neto baka VIP na kin donc c'est très propre pour na bino bandeko na biso Europe ko ya na kin ko passer ba séjour na bio donc boza la deux cités na espace Sadiko 2 maman là tonto yeba bo organisaka bo sala ndeti bo sala après la journée na bana ngondeti to ko koloba osangisi bango nyonso bokaboli quand même quelque chose bo sala rango pe oui bo sala rango pe oui wana même na rapport d'activité à la langue de ba bomoko bamboka ba kokipe komona ceux qui bazana ba boîte email na kotika ba mail na ngai ceux qui bazana besoin ba ko na kotika ba rapport to sala ka activité d'abord
le 25 décembre. Chaque le 25 décembre, c'est depuis 2005, non, depuis 2004. Chaque le 25 décembre, Wana Penza, le Tomové, Nanganzambe Ayeba, chaque le 25 décembre depuis 2004, tu fais ensemble na borfelin na lycée Boyokani. Tu na borfelin oyo to yebike, même bazana bisote me bazali bana bitike, tu sangisaka bango, tu fêter ensemble, tu le, tu meli, pour ezala rapena batu mususu bayeba ba ko tikela bino babiloko, il faut to liana bango ensemble parce que mukolo wana eza jour ya bana, fête ya bana. Mais bana borfelin vit l'expérience que j'ai, bazalaka na souci ni ceux qui maman nanga zalaki, mais la sombelinga bo, mais la salinga bo, so papa na biso zalaki bele to lati, betole soso. Yango to sepela ke to vanda na bango ensemble, to fêter, to meli, to babini pe, neti bana oyo bazali na ba parents bazo sala. Pour mukolo wana babosa nango, tie kokoma ba 19h 18h30, luki mutuka to bani kotika bango. Toute la journée to zakana lycée Boyokani kaka na yolo. Chaque le 25 décembre. Et puis le 1er décembre, biloko oyo par exemple ko zala oyanga ya musala ba pesingai na o mususu batia bonne volonté ba ekotika ba veuve bazoya akozwa ta mwa sakombi moko tolo c'est ça pe na ba bilili mais po kaka na segala ki décider que na ya nan kokoma to zo bilili wa to relaxa balandi bazozwa baloso ma sakombi aloso mwa soso nde bazo fêter après to fêtaka lisusu le 16 juin. Le 16 juin est la journée enfant africaine. Mokolo oyo bana oyo abiso ya Afrique du Sud ya Soweto ba bomaki bango. Yango nde journée wana pe to fêtaka pour na relaxa bana biso to tiela bango filmer, balé, ba meli après to panzani bana mususu bazongi na ba famille d'accueil ba orphelin mususu pe ba ki. Donc to fêtaka vraiment mingi. Organizango pour na ko zongisa moi esengo. Oui, moi esengo oui. Na bana wana surtout na période ba fête wana ba retrouver moi esengo loko la bana nyonso ba retrouver na ba famille na ba. Et ça la rappelle na ba jeune mususu to uto yamba na mois de mars ezalaki na jeune moka utaki Maroc résident en Maroc. A sepela ki na bureau nanga lobi lelo za anniversaire nanga mais na yoka ki lisolo na yo na lingi na liana borfelin olena kende na ba boîte. Ah c'est bata bonne volonté bazala mi kosunga yo. En tout cas Patrick Ayaki peut vraiment en passant je le remercie encore une fois. Ayaki a sepela ki tout cela qui on peut toujours. Je suis catholique na église de Saint-Gabriel ba pesa ki salle. Jacques Bissonioso na ba maman Chantal équipe nyonso ya Kalamu oyo basokipa ba banan ba relais communautaire parce que je travaille aussi avec des relais communautaires. Sans eux je ne peux pas évoluer, je travaille avec eux ensemble s'il y a des activités tout ça là ensemble na bango ba relais communautaire. Donc activités za la nango mingi par rapport pe ya muto ya sepeli ya lingi aya ko ça l'activité na bango ayi amoni bango donc bato sur bonne volonté ba moni ke ba ko sunga bango ko ça l'activité na bana wana bu ko contacter maman Laure na ba numéro au to pesa tout à l'heure là bu ko contacter maman Laure pour na ko dans ceux qui ont besoin que ça la activité na bana wana elongo ba orphelin na ba veuve maman Laure est là ko yamba yo pour na ko organiser eloko wana maman Laure donc on a ko le canal de but tu avais parlé de VIH sida na éviter ceux qui ko ba biso mo qui est la VIH. Merci vraiment, ça vraiment c'est une bonne question parce que je me suis impliqué aussi beaucoup il y a VIH quand on parle de VIH parce que VIH est féminisé. Il y a beaucoup majorité il y a Bassi na biso donc Bassi ne bazali trop attaqué na VIH. Dans ce qui par rapport na maman veste na il y a des orphelins aussi de VIH, il y a aussi des veuves qui vivent avec les VIH. Il y a Tozake Bisomote, je peux quand même rentrer un peu en arrière. Tozake parce que ce sont les hommes qui doivent aussi nous accompagner parce qu'il y a aussi des hommes veufs qui nous accompagnent tout au bon. Oui, pour la VIH, c'est à partir ONG na biso oyo to créa qui n'a pas le baptême yanga parce que les longs na ko kozalate et ça na batu oyo ya
baza na kati organisation oui nazali fondatrice parce que idée parce que nzambe alobela indenga na litoi pe eloko wana na bangaka nzambe na lobela ngo mingi elobela inga na litoi yango nde nasalaki yango maintenant naza na ba collaboratrice nanga nazali fondatrice nazali pe coordonnatrice ya ASPVV association solidarité pour la personne vivant le VIH mais na kati pe nasalaka makambo ya lutte contre le VIH parce que to ça la prise en charge psychosociale besoin ko accompagner bandeko na biso oyo bazali na VIH na bana ti na ba prise en charge na ba centre de santé c'est très capital parce que soki tozomona ke bana biso baza région mona wana ndimaki te ki ayebaki te ka kobima na VIH et j'aime bino ba parents ba to pesier comment abakoloba ke VIH ezali maladie moko eza péché te parce que tozo au moins na kopesa bino moi oyo mon nombre oyo ya bana oyo nga na yebi oyo nazo landela malgré baza na kati na biso pe pona prise ça c'est 2000 et quelques orphelins qui vivent avec le VIH c'est beaucoup na babana oyo en RDC to na Kinshasa c'est plus que ça mais ba oyo biso to landela o baza na MSF Belgique juste na nini en face ya RTNC bazaka traitement kuna msupe baza na biso na kata ba famille d'accueil parce que le longa na koko lakisa bango le so amona bien wana akokoma discriminer na koko batema vie que tozo na bango au moins 2000 biso moko tozo sale la paix suivi les veuves n'en parlons même pas les femmes aussi n'en parlons même pas même les jeunes et puis na toko koma na 2015 de ba économie ngai représentante pays ya ba femme na ba jeune ICW la community international of women living at night donc nous s'occuper de la communauté internationale des femmes vivant des femmes séropositives donc je suis comme la représentante pays de yango la représentante il y a ICW donc ICW na RDC Mobimba donc nous évolué pe na kati ya organisation na ICW wana eza na organisation na ba OAC oyo zo s'occuper na ba personnes vivant avec le VIH ba ko s'adhérer tozo landela lutter contre la discrimination et la stigmatisation, lutter contre toutes sortes de violences faites à la femme, PVV et les jeunes, parce qu'ils sont discriminés totalement. Et puis, lutter contre non prise en charge, parce que la prise en charge, il y a des fois à cause de la prise en charge les âmes bloquées ou bien la place moko boye bazo linga azo qui c'était bien ça l'examen nous on peut intervenir étant que la représentante pays pour que ils prennent les produits. Et s'il y a aussi des problèmes dans le bala, donc les couples discordants, nous avons les couples discordants. Les couples discordants, ça veut dire que moi, si je vis dans VIH, mon balaza dans VIH. Mais au moment où comme tant mo boye, mon bala olinga sous moi si wanate. Biso il faut to landela yango to yeba pourquoi s'il s'agit comme la justice, mais la justice on n'a pas de moyens. Le monde a to comme na niveau il y a quoi, qu'est-ce que je peux dire, donc Tobongi c'est dans le miable mais fait des comptes libalawana et qu'on continue le soutenir fréquemment. Mais si la femme est séropositive, elle supporte son mari. Mais ce qui est commis tout, il y a moi si mon bal a aussi porté entre temps, tu as dit que na niveau il y a poto bango ba évoluer ma casse. La poto va évoluer dans ma casse VIH, c'est pas un tabou. Mais ici en RDC chez nous, c'est toujours un tabou. Ce va dit que yoza na VIH ba otia omi. Bon, mais ça problème de solité pour Nango, qu'on a vraiment la télémipé ma cassi parce que bon fait l'impe, aza ebélé pour Nango, toko tikate eza musala na ici oui, eza réseau pays. Et Zali réseau moko ba créé en Amsterdam au Pays-Bas, c'est depuis 1992 à Pays-Bas où la RDC est membre, c'est depuis 2015 RDC est membre où basenga ki na niveau ya ONU Sida pays batinda kingai na kindaki ko représenter pays na Abuja na yeko zonga na sali restitution na monter pe réseau pays nde yango ezo évoluer na kati ya mboka s'occuper koki ko aider biso
biso pour na partenaire. Les problèmes qui se posent même au niveau du, donc je peux dire en général même au niveau du VIH, c'est les problèmes, il y a prise en charge. Oui. Prise en charge. Même prise en charge wana mutakozo akisi azune kisi ameli bongo aller l'oroté. A supporter qui soit dit maman là maintenant okoki koloba balandi ba wanda biso mingi ba personne vivant avec le VIH. Elle sait tout donc amiyebi ke azana VIH mais aline ko zwa kisité donc il s'en fout hein. Bon dans un kisité de peur que na ke zwa kisité comme rolandela nga batu ba yeba pona batu wana ko yebisa bango. Ah pona batu wana eza question mala musala peza to linga pa mingi mikolo yango wana pona batu wana tozo senga ke baya ba ata lingi ko bimane na clandestinité te mais aya kaka na kotika ba coordonner na ngai aya epai na biso bia benga ngai na ko to orienter poison qui to penser conseil azwa kisi parce que kisi wana ARV c'est en vie tant ko mela ARV akokoma nzoto makasi ba anticorps na e ko za problème te mais tant zo mela ARV te ba anticorps na e ko lemba ko koma faible on la pas porter na maladie opportuniste mon ba maladie mikem qui zo e fin de compte il sera la mort yango to lingi te ke to za la susu na ba monette na mikila poto to yoka ezali soute ba ndele ba lobi na ils ont maîtrisé le VIH, mais ils ont maîtrisé le VIH au niveau mondial, mais pas en RDC. Il y a d'autres cas qui se posent ici. Bah, lobby qui est grabataire, mais awa, plein de grabataires. Moi, par mois, au moins 2 ou 3 fois, je suis à l'MSF volontairement comme ça pour voir tout ce qui se passe là-bas. Au monde, ba maladie baza est belé. Si na seboye balali na seba grabataire ça veut dire quoi mutua konda komi muke akomi na étape asuka ndeye wana to bengi grabataire donc ezaliti les terme technique na moni ba terme ya technique ya VIH maintenant sikoyo toza na 390 premier 90 dépistage deuxième 90 traitement troisième 90 charge virale indétectable mais nous avons d'abord les problèmes ya nani ya premier ya dépistage mais troisième 90 biso na RDC, on va atteindre ça, c'est d'ici 2020. Dans une année et demie, comme en 2020. Nous sommes limité que tu vas atteindre. Mais ce qui to sali effort, to koki comme presque. Mais effort on est aussi bino na biso nyonso, to zala elongo pour to atteindre yango pour o ezamboka na bino. RDC ezamboka na bino. Bokei. Ba origine na bino. Ah, origine na bino ezala mutono ezala ki de kondama ki awa. Ngai pe na kosenga na bino vraiment ya mingi eza koloba mais moi ça me fait vraiment très mal bon mekana nous ko aider biso to telemi poto sala bon landa te bo investissa mingi malota la caméra bon landa te ndenge bo salami eza lokola baloba ke muyaka moko afingisa ba yaka nyonso mais bato ne bo bandaki ko aider bonso ba résultat te et comme ya bango biso ASPVV to sengi na bino so bokoki ko aider biso bo aider biso na ndenge à travers biso ke boko aider ba orphelin bo aider ba orphelin na ba femme veuve boko mona na bilili eza vraiment préoccupation na ngai et organisation na biso to za na ba document nyonso soki boza na problème o exonération toza na mikanda nyonso ezali et ko empêcher binote ni pour l'agriculture ni pour la sociale. Bon contacter biso ba numéro na ngai ba pesa bino on pesa bureau national comme naza numéro bureau ya représentant pays naza na PNMLS PNMLS otuni ata na porte place on se retourne na kaka bureau à maman Laure na yebani na ngai lokola lipa pour na sala musala communauté malgré nazo lutter pour na ba veuve na orphelin parce que musala na kosala yango ti mokolo nzamba robenga ngai na yaka pe na mboko na bino apoto na kendaka pe États-Unis aka pona koluka lisungi nazwaki na uti États-Unis nazwaki partenaire moko na Suisse azali Pasteur Mpakasa na ebi Pasteur Mpakasa to solo la ki pe na ye pe azolukela biso susu bato mususu kuna na niveau ya Suisse mais en tout cas passant na peso format Pasteur mbote mingi biso pe to peso mbote mingi papa Pasteur pona likanisi oya kosunga mama la pona kosunga pe ba orphelin na ba veuve yango to sengi na bino omoni problème mingi za neti siko bana mususu o baza na 6e ba uti kozwa diplôme au moins si orphelin ba uti kozwa diplôme na kati ya orphelin wana bazui ba diplôme wana
ezana borphelin oyo abotamaki na VIH akoli na VIH ezali awa baza bakoli na VIH basilisi humanité mais eza esengo mingi siko basilisi humanité université ngai na ofuta point de l'interrogation partenaire azate mutako soutenir bango azate lobi bakobima na balabala aza jeune bakomba kuluna bakomi ba akoloba te kinga na viva na VIH parce que soka lobi akozala discriminer akobomba état serologique na ya koki pe ko bimana mutu mususu makoloba te yango tozosenga soki boyede bango batangi classe bosongi bango bakoki ko se prendre en charge en tout cas boyede biso maman la ko pesa ba numéro numéro nanga ezali plus 243 82 107 99 25 bandela plus 243 82 107 99 25 naza suna numéro ya RTL ou ya bureau plus 243 98 14 14 68 na boîte email pezali lorkitanoanemo@gmail.com lorkitanu@gmail.com. Donc bureau siège national les en à peine MLS à tout moment beaucoup qui contacter ngai nazali. Merci beaucoup. Alors ASPVV voilà vous toujours cité déjà. ASPVV ça lit combien des années déjà? ASPVV c'est depuis 2003. ASPVV c'est depuis 2003. Oui, c'est 15 ans. Document ezali, statut tout ezali. Soki bomoko ya mboka bakozala na besoin nango to kokipe. Ozala besoin nango pona relaxer ba na biso po bomona vraiment que eza ONG moko ya nde balobaka ya mayu ya te ya koyiba bino mbongo te to ya kolia bino mbongo te nde batu mususu basalaka. Ah eza vraiment pona ko sunga borphelin na ba veuve o baza vulnérable donc yango moni mama leur azaki na biso elongo boko mona na bilili na biso ba image ozo lakisa ndenge nini mama leur organiser ba activité na borphelin na ba veuve na ba photo mais na monsieur koya to kende vraiment ko kuta na borphelin wana biso moko to mekampe ko lobisa bango ba loba na micro ya bomoko ya mboka ne mama to loba awa to za ko sola elle a dit que bazui esika pona ko rassembler ba veuve ba borphelin wana mais ce qui manque eza ba moyen bazo mutunde komoko andimi ko pesa bango espace wana par mois ba pesa kaye $300 mais ba ki $250 il a accepté $250 mais eza ki ba moyen de ya ko pesa ya ko futa pour ko rassembler ba borphelin wana nde aza nango te yango nde boti kolanda ye alobi auti kolasi appel na ye na bino bandeko ya poto bomesana kolanda bomoko ya mboka bomesana kosunga batu bosunga bo accompagner idée oyo ya mama leur oyo ya dila 15 ans azozwa ba veuve na ba orphelin en charge quelque soit lo so koza nango parce que ko tia bango na ndaku ezosenga bazana na ba musa kolalela bilamba o fo ba balata donc ndako senga kabilo ko belé ata ya lixte mais oyo ko permettre bango baza ba vivre dans de bonnes conditions ndebino bandeko na biso bolanda biso atomoni ki ozana eloko moko ya yo eloko moko ko sunga bana wana ba orphelin to ba veuve ata na elamba ata na eloko kolia ata na musa ko sunga vraiment ba orphelin wana nde na ba minerve ko futa surtout ba frère ce qui est important est la scolarisation de ça la mutu azala cadre lobby à vivre à se prendre en charge parce que sans scolarisation moni de mona autour ba kulu na ba komi mingi po ba maratre ba lingi ko vivre na ba enfant laisser ba enfant orphelin te o ba maman ba kufi ba tiki bango maman lingi na mobali mais alingi na ba na ba orphelin te a rejeter bango surtout que so kabi ki azana VIH wana vraiment aza rejet total donc maman akondima ya tate na ndako na ye nde yango moni eloko plus maman leur azobeta siete tozana besoin maman leur azana besoin ya lisungi na bino na nyoso boko ko sunga ye car na mbongo te na ba nyoso matériel nyoso boko ko sunga ye elle est là pour na kosala ngo na kozwango pour na kosunga bana oyo ya ba orphelin nde yango to kozonga sa ba maman leur tozo citer soki ozana eloba mo ko bakisa to ba dédicace na batu mususu o ba ko kolanda yo soki ezali ko sala ngo siko kana ko bandana koloba eloko mo na bosa na ki tozwa ki pe financement financement ya nini ya PEPFAR donc ambassade des États-Unis na mona ki to sala ni photo bongi sa place nani ya bana bavanda akenda ozwa ki sinon
o bazwaka kisi na Kalembelembe ba okende ko filmer ba laksabino ndenge to réhabilita ki hôpital Kalembelembe na libanda tina kati toloni na ba fleur ne sika bana bakozwa kisi feza la parce que Kalembelembe zo hôpital ba mama na bana biso mama ndem to mona ke place wana ya salite na bongisa bon na ko ba isusu ke ASPVV wana bo mona eza mukie parce que ba moyen ezate mais ali membre ya économie sociale des Nations Unies donc membre ya ECOSOC ba sièjaka na Nations Unies o bazo pesa ba makanisi pour na membre social ezali membre eza membre donc to pesa rapport na bango chaque 4 ans rapport tout de la rabango ASPVV toujours kaka bon ngai na koloba boye po na ngai naza kutu na mingi suta koloba mais on pesa d'abord merci na bomoko ya mboka no kaka bomoko ya mboka lelo nga moko na vivre en online na uti mais ngabi te il faut kaka lelo na sana parce que na lali na so kanisa na zu ba pele belé pour na bana il faut ba récupérer ba bulletin il faut bana wana batanga ba oya université mamboze belé moyen zate na lobi ke il faut kaka na ya awa yango na sengi nanu na koloba na bino pe ke vie situation ya Schengen boyebi to komi na problème parce que je devais aller avec une grande délégation en Amsterdam mais moyen et mon ani pensate so ki basengela kinga na niveau ya Genève na niveau ya haut niveau qui ngai na koki kozanga na conférence ya munene ko salema na Amsterdam te na Pays-Bas plus de 70 000 personnes ba ozala wana so ki lelo Pays-Bas nazo kende na oui non kende na compte ya ICW ministère ya santé et pesinga financement mais nana zio ngo pété so ki lelo visé bimi mbongo ezate il faut na luka billet rapide pour que na kende na côté après conférence pour défendre les causes ya bandeko na biso parce que na rozala la seule femme on a ko représenter pays na niveau ya Amsterdam donc ceux qui va pesinga visa lelo na poko kaka na kanibisaka na kei pour na participer na pré-conférence na conférence. Merci maman alors appelle Sibino adresse email na ye les sika kozala soki bande ko pe bomoni ke bo kuta na ye boko ko komela ye na email wana oyo appelle Sibino. Merci beaucoup. Oui bah maman alors Leli va dédicace bon voilà faut pesa en tout cas wana mboka bo sala ki likanisi ya malamu wana vraiment mbote na pesi bino ba coup de chapeau nzambe oya ba ve parce que moi-même je suis concerné abattre la bino apesa bino sagesse na intelligence pour que évoluer que ne liboso tout monde ngo tous les 24 communes ya RDC baye ba même na ba province parce que biso pe toza pe na ba province on a ici bino kaya e ya Kinshasa mais na lobby pour na ba province mais tant que national na bois ki mamu ke zape na ba province pe tozali ezaka pona awate na kosenga ke en tout cas bon bino le ko les abomoko bamboka na ndimi pe ke kuna pe bozala pe bomoko même boza kuna ata bo changer nationalité bozala pe bomoko et bokanisa mabele mame et kende liboso po mbalasima to sepela bo bandozo ba rapport na bino ce qui est lo kezali événement beaucoup mona yango pour le batte que tout ça donc ba délicace na opesa kaka secrétaire exécutif ya PNMLS prof Capen na PCP na dureté pays ya Onisida na kozanga docteur Bendate Fidèle Benda vient à biso ayolo on a makamba lutte contre le VIH yem ta forma kinga makasi malgré les autres zolo ba Fidèle aza asalaki AVC menza bazo batela e pona motema malamu na ye apesa biso pe siège na campus wana to bandai ko siéger pona ye PCPA équipe nanga na pesika équipe nanga nyonso a concertation VIH na ba communautaire ba relais communautaire ba maman Chantal ba Georgie zolo nyonso ana équipe nyonso ya théâtre ba yaki pe ko edenga na PNMLS to sala ki activité mo na bango théâtre donc tozaka musala ezo salima nango mende ezo zanga nde makoki ezate soutien ezate na tambolaka partout mais même ata 4 pinets ezate mais soki ba moni mutu mususu baninga na bandeko na bango bazala bike to nommer mutu akozala na moyen ya transport pour asala mais oyo musala ya communauté ya peuple donc je suis comme ça comme vous me voyez là à pied mais et ozanga te ke na samsona na président nzamba pesa inga
Merci beaucoup à toi, Papa Jean-Noël. Merci beaucoup à ta maman. Papa Jean-Noël, n'a pas si on mingi, ma copine privée, mère double, Sylvie Maya na Chypre. Qui j'alix na bossano TIDS bongo, ma copine n'a moté, ma na pas si bambote belé bisiko zali na animateur na biso ya munoko minga lo bara trop Doris Malemba na pesi ombota to papa Patrick on to bossa to yo sala biso confiance et nyonso ko pesa biso o esengeli pona ko zana miso abatu. Merci beaucoup à toutes les personnes, tous les internautes to lingi bino minga relobeze belé, mais là nous sommes derrière les temps, il faut to kata. Merci beaucoup, bye bye. Ozomona côté tout papa musika tala na sia banziti wana ti koto ba maman ko tunde to zabo to ko ko te estomac a kotombola ba rosoir ongonga nyonso boy donc na maladie ya kolobela ko tebe hémorroïde ba maman ko tsheba komika ka soki atie 2 jours 3 jours akatani na donc passe na yebso ke passe to za na vie moko difficile to mener vie moko très difficile tala bana ya boy bazana babilanga bana donc financement ya bilang ngombo ngo mukie tala na ntete baboyi batanga kutata kutanga tana net bi donc leur scolarité est mise en cause tana net bi papa donc pas si après ce que ba maman veut ba tondani a Exactement. maman veut presque ba tondani a wa Adam salam bonga tay mona di manekra bon yo o salam sala ya mbongo ozoka yango soni abo na bana na bobi Bolo na nini? Bon, ils sont en train de semer l'oseille. Baba bulu wana ozo azondo na ba graine ba graine na kati ya tarate ba graine ngai na wese boy